courant na lobi na yo ke courant fo ya ndengwana te nana mo deko bongo lelo mulunge moko na yebite to ko mola na libanda na yebite c'est-à-dire atmosphère échange ndeko kala pena na yebite so mukili pas changer mulunge moko na yebite ozo toka lokola osokoli mozo toka pongeza te snell bakota bon erese moko ba futa aso mbongo te soki na yebise ba futa mbongo ba kakato na ba yotie le ngozwa pote mutasnela akote ndeko bokangi kininga bokangi na sasa bokangi na shaba aoluka kota okime kureza te torture na torture metango suka wapi hein courant des facteurs oyo mutu nyoso lingaka metango ezate yeso telemi courant na mai merci to bandi na ba communiquer na chose très important yali baso to bandi le mois de mars c'est le mois de la femme yango yo ndeko tolobaki to ko valoriser basi tina suka basi nyoso tolobaki na bango ke oyo nyoso za mwasi to ko valoriser osimbi mwasi osimbi morino donc tika ba mama basa la kimia basa la misala na bango ndenge elongo bani obeti mama a ozana problème pote moi oyo eza consacré pour na basi bango nde ba soutenir na biso c'est-à-dire ba aide semblable na biso na katia mokili alors tolobi boy wana tolobi point positif négativité ce que ça basi ya malambu basa na basi ya mabepe basali tolobi te so tolobi ko sa basi bango nde ya mabepe basa o bazo pesa mibali mitu pasi azo sala makambo ezolongo elongo bani te azo sala makambo moko oyo eza indigne na miso ya bato alors yoganga bien maman landa morin mwasi azaka na valeur à partir de l'âge de 18 ans dit 35 ans na bandeli maman azaka na valeur na 18 ans dit na 35 ans wana nde na yebiso ke ozoluka libala pena ya pimpepe ya ofele soki o dépassé déjà et comme il y a fanda bon avant de payer ton fanda faut-il pas talaka d'abord atteindre nous discipline na ifadi face na yoza na face nini balongo na face ba yeda ba yeda otala nous quel corps nzoto nini hein balongo ba otala quel carrosserie c'est ça à part nzambe na pesa mayele à soutenir d'abord moi c'est ça ezaleli à part ezaleli mais moi si faut avoir d'abord la beauté moi si faut avoir un bon corps moi il faut avoir aussi une belle carrosserie c'est ça la vérité toleki tokoti mbalamboko na passé du jour a connaît pas a demandé mon conseil mopinga papa mabanza yayo yangwana di police nationale oye yayo wana alors tolobi boye a connaît pas a demandé ndeko oyebi te fanda kimia o changer comment de l'autre côté donc tolobi boye donc ça dit on banda ko critiquer Fati azo sale le côté oyebe le côté sous-informé ya tolobi la bino a connaît pas a demandé tango oyebi te tuna ozo yeba note ba faire tala no solo ba diamba na lo toko solo biso pamba sala kimia tika ne bakamunza mazo memango mokili na biso eza ya nzambe tika nzamba memango ndenge elongo bani alors toleki sans la loi tout va mal ndeko mibeko soki eza te eloko moko kokende mpe eza te na vie ndeko d'abord toza na constitution elingo loba nini c'est la loi suprême d'un pays soki mibeko eza te mboka etelemi tokomi na anarchie toza na mboka te même na mosala même na école na lopango na yo esika ndeko fo mibeko ezala sans la loi rien ne marchera mibeko efo ezala la base internationale projet d'accord de coopération avec la Russie Moscou affirme Kinshasa dema allez yoka di ndeko balobi yango eza diplomatie ata tosali babor na biso na kuzo tokolinga teke mokili eyeba pote badongolo miso bazali Patrick Mouya ministre ya média moto alobaki boro babengi yango na français eza diplomatie bongo teke na ndima bindimela totala nanu makambo sokende na kofongolo mpenza nteke bien donc Moscou affirme Kinshasa dema donc Moscou azondima ke accord eza Kinshasa alobi accord eza te
Ça, c'est la diplomatie. La Chine a fabriqué une grande batterie à la forme d'un bâtiment pour alimenter les pays. Il y a 4 niveaux. Donc, c'est-à-dire, une batterie. Au cas où, pour résater, allez, batterie, on a, et so alimenter le monde, et c'est-à-dire Chine mobile. Tala ba mayele, yoki ndoki akolia batu, et on frère na batu pomba pomba, tala ba ndoki a bien né yangwana. Ko frère bana mibali basala te, bana basi babala te, batu ba kende liboso te. Tala ba ndoki yango, asali batterie ndeko. Tant mboka par exemple pour résater, batterie on est alimenté, et ça munene le wala bâtiment. Ndeko, o so mona batterie yanduma. Jamais. Chine a sa grande puissance dans le monde. Elle a innové ma casse. De l'équipe, la présidence, Rwanda RDC, Tshisekedi Kagame, l'Angola évoque une possibilité de rencontre. C'est bientôt. Ndeko, Ato Gandhi, Ato Lobby, on change été. Fati, Bakoutanaki n'a dit ça le 16 février, à Morino, à Naïbisho, connaissance à qui c'est belé. Et a été dans le pinière. Donc les 16 Bakoutanaki, Simbilité. Alors, Lorenzo, à Bensi Fati, Atiana no Maïna Vera Kita. Le 27 février, Fati a en Angola. Lorenzo Sanani, il est dans un médiateur, c'est-à-dire l'Union africaine. À Bengi Fati, le bité, Tumba Makila, et ça la sensité. Boyo, Kanesambo Kanayo, posez ma condition. Fati a yébissé Talangane, na Lingibon, na Lingibon, na Lingibon. Benga Moutoya, Tunaye, Soran Demi, oui, Autokoutane, Soran Boyi, Koyeb, ça y était. Lorenzo peut, à Saliboulot. Kagame à l'hôpital, ça va, Tokutana. Donc, incessamment. Donc, semaine, on a mandaté vendredi, donc, c'est-à-dire rencontre Fati, na Kagame. Mais c'est la sincérité de la compte. Bon, le bâtiment, surtout Kagame. Bon, selon nous, a changé. Donc, Makamba Lobby, à salaire. Makamba Zani, Balongwa, dans les médias, Batroupe Rabango, na Est et Nabiso, Batika, et puis Ami Balé. Union européenne, la vérité pas Fati. C'est ça les deux conditions posées par le président de la République. Fati béton. C'est-à-dire le béton de la nation. C'est-à-dire le président américain. Kagame, Pote, au cas où, Aboyi, Rissi, pas si à mon avis. IDPS. Voici les 3 sérieux prétendants au poste de Premier ministre. IDP, c'est-à-dire Union démocratique pour le progrès social. Parti de Morino, Yangoy. Quand vous avez parti de Morino, Yangoy. Au Tchetembe, au Moni Yango, au Yebo, au Kouti, Lembodi. Tu vas battre le Bapam, et puis je suis cellulaire. Auquel les Tamba qui recoutaillent. Nazawa. Donc, quand on est en permanence au Kouti Doi, donc Nazali. Donc, partout Nazali. Donc, tu vas battre Mbangazan qui peut être Bagamouezali. Donc, tu vas que IDPS a reçu primature dans l'Assemblée nationale. IDPS a prétendre batounayer au Misatu. Oh, il va commencer à Premier ministre. Il s'agit de Jacques Ben Chabani, Fabien Mouton, André Lola Wameso. Voilà les 3 candidats Oyo. IDPS a proposé pour te battre la première ministre. Pour te Kota, il y a Premier ministre, ils ont fait ça dans IDPS. Dernière minute, le Kabila devant la justice. Eh, mamé, baby. Kabila n'a Jeannette Kabila. Kabila n'a l'hypose à naïe. Bazana, invitation à demi-heure. Ndeko. Dans le baranayo, loi c'est la loi. Mibeko et pour la rater. A tout ça, les Kambou 100 ans, ce que sont eh, mamé. Donc, ne basa bongo, demi-heure, c'est la bango. Batuna bango, na bamakambo leka, mais fraction on est leka et si la té à bakene ko répondre na invitation. Bonne nouvelle, les bateaux en Kokouadé viennent d'être libérés par les Rwanda. Ndeko, bateau na bisa sala ba navette. Bukavu Rwanda et tamu na ba côté wana, ba Rwandais bakanga kiango. Kasi bonne information, ta ba yoki ka ke soko ba kangi bateau na, place ba guerre au banda. Libéré en Balamoko, plus de 100 passagers, basé soulagement. Parce que 2 jours, basé 48 heures. Donc il y a une salle, à son melata, en otage, kasi,
avec Fati Beton, na biso ke bateau et comme ezongi na Sidi Kivu et Sika na biso na RDC. Jean-Pierre Bemba, le FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda. Donc Jean-Pierre Bemba Igwe a lobby boye. C'est-à-dire FDLR, ils ont constitué sous menace pour la Rwanda. Rwanda yemoko mutabimi. Parce que comme mona ke oui, Rwanda nde yemoko soko c'est la batote, yemoko nde mutasa en tête ya Makambo. La première dame Denise Nyakero prendrait en charge les obsèques de Gianni Faye, des personnes. Ah oui, non. La première dame Denise Nyakero prendrait en charge les obsèques de Gianni Faye. Gianni Faye Azanani, c'était comédien. Gianni Azanani, grâce à Yangadiadia, Agma Mundene Boy, Ndego Kofaki na poto, Ndego Komaka Keba Yeba famille, Mutuna. Ndego, tant que poto, raisonner Bandingandeko, poto Zamboga Papaya, Talama Bele, na biso Yango Yondeko. Au coup na poto, Bakomo de cotisation, Talasoni, au petit Mamoule Bele, Tinda, Peba Ring, Monsa Ring, rien. Kaba Mindele, hey boy, Mundele on a mis la Zokosayo. Yasa Bonga, Alio Balad, Bakoto Razo Viré, Amono Komi Mukoko, Okomi Mukolo, Abokisio. Alors, Talba Chanio, parce que la poto Kala est le côté. Alors, Maman Denise Nyakero, Ayoko s'entretenir bien, observe, rien, et le côté. Kaba, au monde n'a pas tenu, n'a pas été fait tellement de vie bébé, et le côté. Quittez ça. L'hôpital général va procéder des personnes indigentes. Yoka bien. Maman Yemo a monique na salle de mort, na ba morgue na ye. Pas tu belé ba koufi, muto aussi côté ba moi saté. Au monde batu donc de bon zambe mboke za nta. Ndeko muto koufi famille mon na raté. Quelle honte. Muto koufi famille zaté. Ba famille ça no be kara la resate. Alors bato ndengona mama yemo alobi akokunda bango yemoko. Donc bazui c'est-à-dire responsabilité ya ko bato na ti esika ba kuna cimetière esika ba kunda bato. Na yebiso ke morga mama yemo bato batondi la resate basundoli bato. Quelle honte. Fati Beton tala likambo malamu pote esunga mboka. Merci. RDC, Tshisekedi évoque la nécessité de prioriser les investissements dans les services spécialisés de l'État, dont RVF. Ndeko, Tshisekedi alingi sikoyo ke ba investisseur ba ya pote ba la musa ba société minene oyo kufa lokola ba RVF oyo ndeko so ba société e ko ngache ba to belé. Mais et comment on en panne, Babylone est belé koufa. Yango ben investir ba ya pote ba remonter yango peuple congolais à son boulot. Convaincu de la vision de développement de Félix Tshisekedi, la Banque mondiale s'est régangée dans les projets Grand Inga aux côtés de la SNEL. Très bien. Ndeko, tozanga ba kuna bopo na nini? Tozanga ba turbine belé. Mais ndeko, au moins que turbine moko mo fonctionner. Ah Congo, boye que la mission mawako, gouvernement ya sikabo sala mosala kitoko. Ah, tozo nyoko mana ko finga na ko cholama, bobongisa mboka. Tozala nzamba pese cho na inga kuna ba turbine belé. Omona ka mi baleto mi satu de sala. Mais on a plus de vingtaine. Bobongisa yango kura alimenter, c'est RDC mobimba. Tozala kura, totika ko nyoko maboye. Eza soni, tona kurante. Batbalamuki boye, bien on est passé ça te faire participer nation. Transport. La RDC réceptionne 5 nouvelles locomotives de fer. Les locomotives seront utilisées sur les lignes exploitées par SNCC et qui désertent actuellement 16 des 26 provinces au pays. Neko et l'on a quitté Koyangoy. Tozui 5, c'est-à-dire train, Yaminene, et va parcourir 16 provinces et Koti, Congo central, et Bimi, Bandundu, et Bandundu, Équateur, Kasaï, Lubu. Voilà de bonnes choses, Ndeko.
Et l'autre boye, tout ça la tour na biso, il y a RDC, n'a pas moyen na biso moko. Au lieu de ça, avion, train, au Katiboy, au Bimi na train, au Zubo, au Zumutuka. C'est ça, hein, progression des pays. Bon, maman na kingo mandeko. Na yebiso ke biloko ya moyo, et au pesa mboka en plein. Pour être très autant que je sillonné toutes les 26 provinces, ndeko, Bateba Sepeli, Misala payé, Moutona Konaye, a combien qu'on s'est retrouvé? Police, Kinshasa, 4 blessés, après échange de tirs entre police et militaire, à limiter Ndeko Yindaki Mabe, na limité entre police et militaire FARDC. Pour Nanini, Batindaki Bato FARDC, parce que quand chef de police, alors petit, il paraîtrait, il y a des morts et beaucoup de blessés. Donc, il y a qui m'a bien limité, c'est vendredi, entre les policiers et les militaires. Arrestation des anciens députés, complices du 1-23. Ensemble, les autorités de vouloir le mener à tout mal. Neko Batuya Moïse Katumbi, Bakolaboraka, Nabata 1-23. Mais tout ça, dans l'Assemblée nationale. Talentimambi. Donc, Bossololi Makabokangi pour Moka, Bango va transmettre qu'on a 1-23. C'est que nous sommes les bandas. Donc, vous voyez que tout côté, on a lawyer. Bango se baye baki déjà, babimi qu'on a sima kuna. Talandenge, ba député na biso, Mbosso a raison. Mbosso présence, elle va bien que, ah, on va très basé belé. Oui. Allez, la Kangi Bango, Moïse a levité, Eza Makamomoko, c'est-à-dire, Eza Makamogo, ba montage. Ba Kangi ba tout prendre Makambo, il y a moyen ba montage. Bazombo Mamoka. Ça c'est la trahison, la haute trahison. Obsèque de Tchaka Kombo. Yoka bien. Félix Tshisekedi a donné 50 000 $. Seulement 35 000 remis à la famille. Où sont partis les 15? Ah, comme là. Ah, Tchaka Kombo Koufi. Mokonzamboka, mais c'est 50 000 $. Bakunda Tchaka Kombo. Na Moussala qui toque, Moussala qui artiste à danger. Kasibota là, on est comme la famille, bah, 35. 15 qui wapi? Kombo qui mouille, des années. Ah, 15 000 $, Ndeko, ils ont bon belé. 15 000 $, Ndeko. Ndeko. Au PP Ringiko, au PP Car. 15 balles. Bon belé. C'est quoi yo? 15 qui wapi bazotuna. Pas responsable. Fati. Bato bête ba film il y a prison bala moko. Ba famille bazole la Tchaka Kombo ça té abundeli famille na ye. Après si ezani dit infrastructure yango na Tchaka Kombo atikili famille. Ana bana ana bandeko na ye yoso wuyo ko bende 15 000 na ye oza ni famille nini patibani yoko musique Gims et Dadju sont venus visiter la première dame Denise Nyakeru pour leur trophée, c'est-à-dire Gims na Dadju bazoki ba trophée de ba beta na ba Europe na ba Afrique partout ba yenango ba représentant pour première dame Denise Nyakeru en qualité il y a première dame. Je vais bien invité à Malabo, c'est le 27 mars 2024. Donc, Moukoula ne pense à présent que kuna papa chéri ba chef d'œuvre na ba œuvre na Malabo na Guinée équatoriale kunande ba bengisi. Kokoti na sport, esika nyonso biso tozotela, esika tozolinga, esika peto makambo nyonso ezali. Classement provisoire des playoffs. Premier, 10% Massembe, 7 points. Deuxième, Maniema Union, 6 points. Troisième, ACV Club, 5 points. Quatrième, Dauphin Noir, 4 points. Cinquième, Saint-Eloi-Lupopo, 3 points. Sixième, Don Bosco, 3 points. Septième, les Aigles du Congo, 2 points. Et dernier, Rempart, Lubumbashi Sport avec 0. Rendez-vous continue. Donc, play for lobby dimanche, et Songi Lissoussou. Ce dimanche 17 mars 2024, à Lubumbashi, tout puissant Massembe Don Bosco. Et à Kinshasa, ACV Club